Weekend leki ezalaki collation ya cycle maternel ya collège des excellents ya le promoteur Doudou Makanda, le patron de l'éducation. Milulu elekaki kitoko makasi n'impacte pe idéologie potala binomoko ba élève ya collège des excellents de ba s'exprimaki na ba récitation na ba poème pe ba chant po TV eza radio te. Chers parents, dites-moi d'inviter en ces jours de festivités de fin de l'année. Nous, les enfants de la 3e maternelle, nous souhaitons une bonne fête. Soyez les bienvenus parmi nous. Si j'étais enseignante, je sacrifierais mes doigts et ma foi pour enseigner les enfants. Si j'étais pasteur, je serais pauvre pour qu'elle me suive une famille. Si j'étais président de la République, j'inviterai au coin du village pour laisser les feux de la Parents avec beaucoup de satisfaction s'exprimaki na micro ya magazine Tsenelève. Mais quand l'enfant débutait, en tout cas moi-même j'étais surprise. Moi-même j'étais surprise comment on a ma réalisation oyo. Moi on a pour ça. Koko manaye déjà écriture naye, autant la même. Donc déjà la première primaire, moi on a capable de comprendre déjà ma phrase, il était capable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est la reconnaissance. François Zalelaki. Na façon na moneli awa différence eza makasi donc naza na mwana sikoyo namoni ke akomeli kotanga azotanga très bien azokoma très bien mwana aza capable ya kosala badevoir na ye moko te azoyela yo ozotala yo moko oza na ya kokorige lisusu te donc nazoloba mpenza ke baza mpenza na mosala malamu. Jemoko, le promoteur Doudou Makanda, l'homme de l'excellence, azangaki malobate. Nana c'est la publicité zate. Ta année 2024-2025, Abou Pia. Kasi tobandi sikoyo année 2025 pe 2026 bapara boya kokomisa bana na bino bokozala desite po awa na collège des excellents baza na maternelle primaire de première à 6e pe secondaire de 7e à 8e. Collège des excellents meilleure école na ville province à Kinshasa précisément na Funa oyo ezomi na avenue Kingabwa numéro 105 na commune na Ngiringiri direction Asosa Birmanie Oza Mobimba. Awa na collège des excellents, l'excellence oblige, le berceau des savoirs. Qui du mieux?